Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Te ngai pe nazaki ancienne na monde nzonzingi. Et pas major nakuta batu nyoso tu. Nakuta batu ba Miraïsa, ba Via, ba Gabriel, ba Mama Moindo. Sina ute otanga ngwati. Otanga ete kuta ye. Obika batu ba nini na ba. Te biso nyoso to zana biso ka ba eza muta ya mamutu te. Na monde théâtre mutu moko te lekinga na ko jouer. Via. Mutu moko te na monde théâtre lekinga na ko jouer. Via. Na yebisi yo ke na monde théâtre mutu moko te alekinga na ko jouer. Na yebisi ke na monde théâtre mutu moko te alekinga na ko jouer. Vous êtes trop serré. Oui, oui. Ce qui bijou la reine. Aleki na télé pour atanga kombo nanga alobango na ndenga mabe. Ce qui na lingi na répondre. Ce qui na lingi te alo aswani na mukongo nanga, aswani na mukongo nanga. Po koma kanga na Miraïsa bitumba to bunda. Donc non provoquer nga trop. Même qu'on a katana kana nani na casting ya nani ya Rémi kilo là. Nga bomoni yo so beti nga no beta. Parce que ya Johnny tsakala muto ya kana nzonzing. Te, tsaka ya kina na nzonzing, tazane vie nanga. Mayaka nga. Aida bino. Ah bon. Les que tu jeune garçon de honor ba les que tu Jorvi. Bon, omoni Jorvi no yebisa yo eloko moko. Yisana batu ba otana. Po lo ba nyura onka. Ngeta lingate. Eza vinanga. Soki tozaki mwasi na mbai na Jorvi. Na wanga na te. Po muto sokola nga zate. Eza sentiment. Po bolingo pe ekipa mukolo te, ekipa mwa mukete. Mwana na monde te. Donc, next maman Nicole, tant mwana ba nyengo zina na ka show. Like, tant on tourné na ba Eco RDC. Atana cheto ngai na malweka. Maman Nicole, alongwa kasabu bo ya mabe. À l'époque, on a Jorvi na binga ba to ba to. Na zamu muto na boya na monde te pour m'aventurer. La sala ba mambo na kosala. Maman Nicole, Maman Top, Bazaba, Maman Nanga ya théâtre. Pour ceux qui ont mbai na ngana wanga na te. Oba nota aginete. Etalingate. Pour na moment on so na ba moment na nga moko boyo pesa nga pe mwana. Pour na moment on so na ba moment na nga moko boyo pesa nga pe mwana. Vous comprenez? Ah oui. Oh. Problème sous souper. Azana e moi leki na kokanga obote pété. To yebi pété. Pour de ça comme na 30 ans na obota na ngauté. On vient au théâtre. Na sera nzonzi wana pirio masoyo bozarana o partagerana. Camarade nanga zaki Bakata. Camarade nanga zaki Gabriel. Oh tout na mon papa. Ba fini ozaki na bangoto o comment qui vraiment peut-être ba mi proche o ba ninga ya Nicole Bakata ozozana bango. Bon. Toto comment qui na mangwao. Tango to bandi ba répétition. Un mois après je crois. Spaghetti. Ayaki. Et spaghetti Henriette spaghetti. Ayaki, bande ko kangama na ito na ota mwana ndeti ba camarades. Après Claudine Personnam yepe Ayaka na bana basi. Après Willy ba yaki avant Willy et Sobé de Londres. On dirait ba landa na ka ba yaki ka ba zela moko so ina bo sanité. Tant to longue ko répéter na Zenith Bar, to ko komi ko répéter na VV Santerre. Après, on dirait une année après. Une année après ou 2 ans. Zena na Gabriel Baye, na Bijou pe Baye. Est-ce que vous voyez que ça là? Baye qui va continuer na groupe Mangwao, to comme posa na bango, to comme kanga mapena Zena, to comme tamana Zena, ndeti ba camarade, to comme tamana Gabriel, to comme na Bijou. Donc en tout cas, makila na ngana bango tutanaki. Donc on est vraiment content de makasi biso misato wana. Mingi kutu moto noza na ba Gabriel. Théâtre 94, on théâtre na mona né 94. Oui, 94. C'était comment théâtre na bozo sala wapi obandaka panane? Bon, ngasiko na zaki mwana moko la classe na bandai ko animer mingi. OK. Na zai muta makelele mingi. Donc bando pesa nga ba ping.
Katiné. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo, les Iba TV, Valandi ya Kevin et Pandale, Kechu, autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Moupani Samouya Solo. Merci d'abonner tout au bout de la Nabiso Anakati ya Congo, les Iba TV. Merci pour nos partenaires, Nias ou la Naka émission Nabiso Kati, au Vambolinga Rango, Botsenganga trop, les Kechu, tout en Posanae, les Kechu Lukela Bisoye, les Kechu et soit de Bolé, Tokumaki, Nazaki Bino, Tokotourne, la Karangabi, au retourner dans la Tiféane. Alors, aussi là, il y a un tourner l'autre plus le solo, il y a plus 4 parce que dans un mois 3, 4, 5 mois, il y a sur la vraiment à Nakati ya Congo les Iba TV on a passé merci le mot n'a pas maman tout ya monde entier parce que ma maman de balinganga trop basse nga nika basse balinganga mingi parce que ça fait ça rappeler basse za te kina linga pa papa te mais basse ndi balinganga trop parce que ba benga nga ba tra biso na biso ba pesa nga toujours ba conseil ba lobelanga toujours mo ba kitoko pe lo été à Kevin pendant les questions na ko sa be musala na ko sa toujours musala na ngai merci na ba tout le ko la vie na ngai papa pour le fiki pour FBT bisalande na pêcher mbote mon papa adorable mon qui ngata na zoli maladie ya ko talamati na résidence de sala qui nga vraiment bien merci à papa pour le fiki pour na pêcher mbote pe ya Willy Moucheni na pêcher mbote ça oublier na si ya Mulex aigle noir na pêcher mbote pe madame Gisèle Tati maman Versace moi c'est un bon obero Munoz, livre sterling, na PC Botepe, Chichichi Bola, rien à voir, toujours l'icolo, madame Nabango, tout. Ouais, Oya Boy, Aboy, Nazane Lelo, Yann Nicole Pakata, l'actrice Sabie Bemagno, Kassi la raté, Aza toujours, Osa toujours Moussala, Aza toujours l'icolo, Osa toujours Maramne Kitoko, bien habillé d'abord. Merci. Qui a besoin de Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Vanini. Les Kechu, en tout cas, les jeunes producteurs. Toujours. Bon, nous bandi malamoko. Bandi contrôlé. Ezaka bilamba. Ah. Mais ça, nous pensons pas bon. Nous sommes si qu'on est mission 4 aux ambali bosso oleka awa parce que ça 4 au talarangote. Oui. Natala misupi natala raté. Tout va c'est notre na 4 boy oleka point. Bon, les Kechu na boya koleka te. Ezane battant. Oui. Yo moko tu kolobake. Na baino le kati na fin de l'année. Fin de l'année si. Le 15 novembre. Si. Jour ya anniversaire ya Gabi, joyeux anniversaire. Gabi Bolembo. Je t'aime beaucoup. Kitoko message ni opesa ba fan ba Orlando Siko na maloba oyo koloba lelo na kati ya Congo les Iba TV. Message o ngana opesa na ba question oyo posenga. Ouais. Soko posenga question o essayer ki na répondre. Na répondre. Ce que c'est qui n'a répondre était toi enterranga. Toujours merci na maman tout ya monde entier. Merci na ba comédie tout ya poto ba bon séjour na Apo Firenze le parfum de bonne odeur ba vu déjà je pense j'ai dit déjà les activités au banda tournage au rapport Mobali ya Nicole Bakata déjà film est écrit donc ça déjà ça déjà na kin a informa kinga ki Nicole ta nazoya ça na restaurant à restaurant ya c'est que l'aime ça comme lenga mikolo na koti pe WhatsApp c'est na casting pe aza mobali na yo jouer na e ezala somo ya Nicole nga na yebi na kombo e Bakata Nicole tu noté tout sur le moment que bité son tu ba na bo mwana ya Nicole Bakata na bo mwana na yo tout sur le moment que zakati bo mwana nanga bo mwana nga na kole pa ba parents nanga Nicole za mwana yo aboti anda balibala Nicolas Zamono baboti nanda kwa libala papa ndakufa. Expliquez son bon moi en réalité vie. Tout bête dans ma solo. Bon, tant papa kufaka na yebaka te parce que nazaka mwana. Papa vraiment kufa kala. Ya Nicole pardon. OK donc moi mbamba. To banana Nicole mwana ya komi nini? Nicole bo mwana zaiki comment? Expliquez son ngai nazaki naza 3e 2e ça va te ba lisola Nicole ya bo mwana ya muke. Nicole azamwana ba komini ebele. Voilà. Nicole abotami na matonge na busumelo. Soki na bosanité. Après wana ndeto yake olongwana wana ba parents ne balobaki na botamaki na matonge na busumelo. Donc pembe na do Roma le Nicole abotamaki wana Nicole abandi kokola wana voilà
papa yaka kufa. Nicole abotami na Matonge, Nicole aza 40e, Nicole aza kombo abotela yo. Oui, comment on a vraiment Nicole? Nicole Dibwe Masengo. Masengo. Ouais. Tu veux dire ce qu'on m'a sauvé à Nicole. Nicole abotami, osaki 40e na famille. Deuxième na famille. Réalité à vie. Tu vas non via Nicole, osaki comment? Visa qui n'est ni. La vie vraiment à Nicole. Vite au vanda qui bien. Vite on a vivre bien. Après avoir kufa, maman leki na biso. Ensemble na lemba. Nicole yeko kola lisu na lemba. Donc bon moi na Nicole koli lisu na lemba na avenue Makongo. Numéro 10 bar. Et c'est longwa déjà. Na vendu wana, na tangi wana, na bandeko na ngambi susu, ba ramatu, ba papicho, ba dudu, ba sentia, ba ekoya, ba milien. Na so yebi famille na. Voilà. C'était comment la vie? Donc on vivait normal. Ko soit nezalaka bitumba ezalaka mais singa famille mswebe na mekata na te to zaki bien ozaki bien tout est vraiment réalité ya visa kindi parce qu'il y a des bamso non so collaborer vina zaki moi boy zaki parce que vie à Nicole o akota ba difficulté ni to a merveille ni blo ni o Nicole vivant ngona bo mwana na ye tout ça tout est ba ma les sola Nicole nga vraiment na ko lo baké les ketchou les scènes producteurs na viva ya gravité oui. Mais na viva qui bien bazo critique biso na classe ayi Blaise avant kutu ba Marlène ba Cynthia ba na bota ma ona biso to ba mike donc to ba na ko vivre un peu bien to za na biso ba réciter mais to za ka normal ba to ba vivre ka ozangela mbate ozanga ya oliate moi tour so ba ni ba betsa no ba betsi no moi tour na fikini ba moma ba fikini. C'est ça. Arrêtez ni à ma bête Nicole na bon moi na tout ça sauver Nicole. Vie c'est comme Nicole ça va vivre des coucou là nous a qui ya Nicole. Bon, normalement les kichu. Babio comme sous c'est les cas na bon moi na ce n'est pas la peine. Il y a autant ngautant to stokoli. Peut-être bilo comme sous na bon moi na tout monde indécis. Maman zo sala mabe. To maman les qui sala mabe. To maman kudu to sa mabe or bando laksane Nicole nzela ya malamu c'est ça. Voilà, c'est ça. On comprend des histoires Nicole. On va un peu bref, on va expliquer monsieur maman. Quand ils accatent sur l'ingaka toye bakaka. Mais expliquer yo déjà neto zalaki. Neto zalaki Nicole pas sabotamaki Nicole. Nicole teke na motuka, vous vivra bien. École ni Nicole tanga peut-être. École à Sango, c'est quoi? Bon, Nicole patangaki na masamba, oui. Nicole patangaki na lodia, Nicole patangaki na fish. Ok. Angaba. Voilà. Vie, il est au moins soulevé que l'homme se trouve dans la vie de moi si tu connais maman, tu connais c'est que Nicole arrive à passer un moment difficile, peut-être troublayo, na bo jeunesse, na bo moi na yo, parce que comme on a expression faciale ça il y a quelque chose et belé au rikolo mais zo kokana kolobate non na lobi bongo kaka eza ba quelque chose ni na koloba ya mabeza ki na ngote ya malamu bezalaki pesa peka ku ça et moi c'est dit que maman peut-être comme là peut-être tu peux le dire que ba maman na banda na bien pas tata bilo so zo sala bo moi na peut-être pour pas la ça on c'est là ça souvent c'est que maman peut comme au peut-être ndeko ya cousin cousine et c'est plus ça tout na quartier tout na parce que tout le monde nga bo moi na nganzela mo boye sala ka boye tout yo nano c'est bon moi na Nicole a souffrant a été voilà bon moi na Nicole a revendre pas maman la bango et a mo vendre pas maman les qui na bango et a mo vendre pas tata moi na biso personnel. Donc c'est ça. Azaki n'est vraiment na souffrance c'était parce que bon moi na Nicole batata moi balinga ki ba maman leki balinga ki ba maman kudutu balinga ki ba papa leki donc balinga na bango Nicole. Pour Nicole azaki moi na moka zaini moi malama zaini respect. Voilà. Nicole zaini respect na bo moi na Nicole vous êtes colonie. Nicole a muluba a pas tetika ya Nicole ndaza teti depuis bo moi. Teti ya Nicole bo moi na. C'était comment Rome ma vie na on a quitté na yo. Au moins na fa imba supporter qu'on on dit. Te ba supporter ki. Ba supporter parce que nza matina mwana ndenge na. Voilà. Nicole pas linga classe. Nicole linga classe comme abano linga ne otanga ya makasi penza te.
malingaki classe aki mayele na classe mais moment moko Nicole atokata ne classe habité namoni classe ekomosanga mutu mpasi nakei na couture or na kati ya couture mpe Nicole batangaka Nicole va passer à mon moro azwa pe diplôme Nicole diplômé Nicole azwaki ne diplôme te Nicole asukaki ne na 6e na social et na 5e na social azwaki ne diplôme te. Pourquoi il m'a dit que classe ils ont embrayé mutu na yo au retard à tête c'était quoi Nicole asukaki ne na 5e Nicole azwaki ne diplôme te après Nicole akende na couture couture kuna batanga pesa ko embrayé vous avez dit au 4 classe yo ko no bien batata moi si ba vous avez dit toi tetino wana peut-être Nicole bon boulot na bon moi na olingaki Nicole azalaki teti Nicole azaka otambola trop na ba mibali petit lelo Nicole asepela koza trop na ba mibali ke ba basi OK pe Nicole azana na caractère ne moko boy OK Nicole au moins ozo linga classe mbala ozo mangala ba mibali na kati ba copain bazaki ba copain bazalaki na kati wana kutuida ba copain zaki na onante pour Nicole azali ni trop ba camarade ya mibali nga Nicole à l'époque yaki atamu mbala yeko talanga maman so benga te pa biki mwana nga alinga trop kosakala kana ba mibali na ndenga kolaki ce qui est arrivé là pe na bo jeunesse na yo Nicole a passé avec moi moko peut-être na copain moko boye tuna bolingo moko pe et comment pe peut-être toza batu to comme pe na ba age yango ale bolingo pe ye tita bolingo ngo pe ye e rumeli pe tele e botami pe mbumati ale ba Marlène pe ba botami ba Roli pe ba botami ezalaka bon e botami mbuma c'est arrivé Nicole Sentakaye c'est quoi oui Nicole vraiment Sentakaye vraiment botaki abalaki te Nicole vraiment ozobima ki chéri pe bopa muta pasobi pe nzela pa na zemi kokota pe na Nicole ko bota oui sur comme tu vois Nicole déjà tu bien mona ba yeba vraiment il dit bah vraiment les soleils Nicole te bah kata botate bah kata zakana mwana te et ça n'est pas comprendre que Nicole vraiment azakana mwana oui bah tu peux belé bah non bah te que Nicole ngo azakana mwana mais jour na bimisaka Marlène tanga commencer à théâtre bimisi Marlène ke na présenter mwana nga bah te belé bah kamwaka bah bi mwana nga bi oui mais bah non bimisete nga bi bon tezaki te donc quoi te permettre siko abonani na ye mokili pe yebi ya konto sa théâtre et ça là on dit na famille zaki peut être moi c'est pas boué parce que c'est mais entend yo qui en réalité c'était comment retomber na famille pe na sika zaki ndengene au monde des ana neketu oui maman nyo surtout soka boti mwana ye asepelaka mwana na ye abota na kati ya mariage na libanda mariage en tout cas ezalaka malamu te c'est un ezala malamu te ba difficulté ezalaki makambo ezalaki en tout cas famille moko te basepelaki basilikaki mais suka ntango bana mpe babimi na mokili bakomi bana motu nyonso ntango yo ozizemi oye na famille sepelaki te ye mobali wa yo papa ya Marlène ezalaki ndeni azwaki charge mpe andimaki ko papa ba Marlène azalaki mpe mwana classe azalaki étudiant donc bayokanaki kaka po bazalaki baparent na baparent bazali bagene bayokanaki kamenga na vanda epa na biso basokipaki na makambo ya nzemi na bango bosukaki ndeni tosukaki ndeni ezalaki libala bomwana te ntango nga na boti na nga moto ya motake na nzela na ye na boti mwa liboso na boti mpe ya mibale bon nasuki mpe wana moto ake na nzela ndenge mpe nake na nzela na nga na nde mpe na continue vie na nga quand même papa bango mibale oui ok c'est bien oui naza bani Marlène na Roli ok félicitations bato yebaka te ke oyo babaka Nicole akosa abota te parce que nga mona confirme yango ya Nicole ebakata abota aza na bana na ye ozomona ke bozomona bafota bana ezoleka wana bana ya Nicole ebakata espèce mwa lisolo na moke asouffra na ye te yango na ye pasi te ya Nicole ebisa biso yo lingi ka bato basouffrir so baleki na émission na ya bato baza bakana bango oyo omoni basouffrance ezalaka nango eya na bato mosusu le mosusu biso ozovivre tozwa mwa lipa mais motu mosusu mpe azwi lipa te eza motu mosusu mpe basente ye place bakotika ye asouffrir eza motu mosusu mpe makambo eza ebele yango na oyebi biso chaque fois ke tozalaki bariche te tozalaki danger mpenza te mais tozalaki kovivre normal
oyo esengi kolamuki na ntongo au déjeuner mwa miliki mwa liki mutuka mpe ezali mpe eketiki mpe bino na classe ozolanda donc tobanda vivre vie moko normal oyo ti lelo na mokilo nde bato mosusu bazovivre nde yo mpo vivreka nde bato mosusu bazovivre voilà. Voilà, merci à tout le monde qui a Katia Congo Liziba TV. Vous avez vraiment Katia Nicole Bagata, ou Azam Moluba, ou vous avez vraiment les solos, Azo Bete la Bisso, celui va les solos naïe, ça est vraiment bien habillé, c'est le moment tout, il y a un monde nature, il y a vraiment que Nicole Bavana Matongue, a outalé, outi, vous va expliquer pour moi. Avant de s'y belé. Avant de s'y belé, au revoir. Kassavubu. Oui. Kassavubu. Limité donc nakoli ndamu ntango naloba tolongwe matonge nakoli nayi kokola nayi kokende Kasavubu Kasavubu nakoli mwa ndambo nayi kokende Limité na première ri kaka bongo Limité 10e ri ozomona ti toyi kokoma na lemba na avenue Lou. OK. Bon moi Nico ezotambola kaka bolem su déjà pris ake na quartier bo. To longwe wana pa na nde to aki kokende na nini na terminus. Terminus Nicolas koli mwa muke Nicolas zongi matonge. Azongi kauka. Aye kauka alongi kauka zongi sikwe pa mama la bango. Mama komi na matonge na masimanimba Nicolas avandi wana. Wasko Nicolas sakoli. Wana sko Nicole tanga koli, Nicole tanga zo tanga ne ba couture ni wana, Nicole petanga yoko komani na zema Marlène, Nicole petanga yoko bota Marlène, ba quelques mois, ba 94 na ba quelques mois, Nicole paye ko banda théâtre. OK. Voilà, tout ce que vous m'assurez à théâtre, ba 94, un théâtre na mona né 94. Oui, 94. C'était comment théâtre na bozo sala wa puis banda pa nani? Bon, ngasko na zaki mwana moko la classe na bandai ko animer mingi. OK. Nazali muta makelele mingi. Donc bando pesa nga ba punition pamba pa bimisa biso to sali théâtre na ba école ne to salaka. Et ko sala ke Nicole tanga monaka théâtre na TV azaki na copine na ye Anita la japonaise siko azana na tikapa abala na ye. De salaki ke to ko koma to kende epa ya ngadiadia nande to kende gipe ngadiadia ya mbagabiso à l'époque. Wana tona kei nazolinga te na ndako bai ba sali théâtre parce que beba za na muke. Wana Marlène ocho bota. Voilà. Au côté, c'était comment ça qui facile, puis ça qui ndeni. Ezaki difficile, ezaki facile et pas ngadiadia. Mais pour biso, il faut to kende pas ba parents na biso parce que toza bana ou toze pas bana maboko ba parents. Voilà. Il faut que les pas ba parents ba comme lettre. Que ton dimi mwana na biso asala théâtre et pangadiade. Ce que biso pe balinga été marqué na sina bota ki na nga Marlène zaki muke. Marlène zaki na ba oui moi je crois parce que pourtant on a mandé théâtre pas yangadiade zaki na novembre zaki na ba novembre na kota ba na 94 novembre Marlène za ba oui moi. Et au côté au bandi, malgré la facilité dans la famille. Ezaki maman Sazaki matata leke tu alinga kate. Mais pour ça ndeni oncle na sabitika mwana sala oya lingi. Tia kika kotika lelo pe comment supporter. Voilà, le comment supporter. Tant au côté banga déjà ba tuni oba yamba ki Nicole Bakata. Bon, tant na kotaki na théâtre pangadia dia na kutaki Jojo Mulex. Nakutaki venanga Janifai, nakutaki Merivala Vala, nakutaki Nicole Kitoko, nakutaki venanga Nguma, na yu. Onde batu nakutaki bangwana na Mangwao ba mazaki ba président, soit paix à son âme, Mangwao baba Mungita onga nakutaki bango kuna. Voilà, au salaire combien d'années na groupe Ngadiadia? En tout cas, on a quitté parce que maman a bandé kolingate et moi bon akataki. OK. Pour na continuer classe. Na on a été na sala ki ba moi. Et na sala ki ka ba moi. Na chic choc. Na chic choc. Après le quoi na linga ke loko na ngata mangwa na ngate za bakabwani. En tout cas mangwa ya ki kozwanga.
après bandi mangwao na ndenge mpe na continue na ndenge mpe forme ngai na bamundueri ndenge ye azalaka chef ya répétition ntango bango bakabwana mundueri bango nyonso baye kote ya mangwao na ndenge mpe toyanda travaille na ndenge mpe nakomi lelo naza lelo tobaye mpa mangwao nyonso bosanganaki wana bafini oyo ozalaki na bango to oyo okomaki vraiment peut-être bami proche oyo baninga ya Nicole Ebaka te oza kozala na bango bon ntango tokomaki na mangwao ntango tobandi ba répétition un mois après je crois spaghetti ayaki et spaghetti Henriette spaghetti ayaki tobandaki kokangama na ye toyanda kotamwana ndeti bacamarade après Claudine mpe asonam ye mpe ayaka na bana basi après Willy bayaki avant Willy esobe de Londres on dirait balandana eka bayaki ka banzela moko soki na bosani te donc tolongwe korépété na Zénith Bar tokokomi korépété na VV Santerre après on dirait une année après ou 2 ans Zena na Gabriel baye na Bijou pe baye est-ce que boye kosala te bayaki bakoti na groupe mangwao tokomi mpe ozala na bango tokomi okangama mpe na Zena tokomi otama na Zena ndeti bacamarade tokomi otama na Gabriel tokomi ozala na Bijou donc en tout cas makila na nga na bango etutanaki donc toanda vraiment kotambola makasi biso misato wana mingi kutu moto ozala na Gabriel te mingi ozala na Zena mo tozali na Zena te toza na Gabriel moko Bijou donc tozali na mwa clique mobo tozala kotambola makasi me bato mosusu te bayaki na bango ndeti banini ya mopanzi bato mosusu bayaki na ça arrive mpe lelo bozwa mpe ntango soa na Zena na appel na WhatsApp abenganaka oui tosololaka tosololaka kutu totinelanga message pa Gabriel ke bakata ndeni ya boxinga mikolo oyo tozoyokana te ngabi te yene na omoni lisusu nde te nga azali na mwa problème ya telefone banimero nyonso tu na perdaki voilà nde osoulevé ke nango ozomona trop na bazena mpe baki bapoto babijou la parce que saki émission moko mpe alobaki ke bato bayambaki na kati ya panga maître pai zaki yo Gabriel mais Gabriel oko mpe asaki ndeti ignorance alobaki atimonaki bolamu ya bijou te mais nakoluka image ya tozongisa kaka awa toyebi te pam tozongisa baimage ya mosu image ezalaka malamu te le jour yango oui eza makambo ya riva nango ya Nicole oui nazomona trop na Bijou la reine ozala trop très kokangama nde lokotomona yo na Gabi mais un temps lokwa bozala so na Bijou te c'était d'abord quoi makambo yango ezala nango kaka ndenge wana ezalaka tantôt okangami na motu moko mingi tantôt mpe esali ke bon okangami ne lisusu te okangami mpe na motu mosusu ezala nango bongo arrivé là une fois dans tournage il y a Leke TV nous ça bina Bijou la reine émission le cas où c'est intéressant qui était on travaille dans quoi na il y a aussi la émission ça nini non to solo là qui déjà tanga coaching bengi ngami vimo boni to solo ne bien solo mais comment le quoi non to solo là qui na lobi kutazaki ai pana ngala butu oui azaki na butu na mbali ne to solo na biso ye alobi ke na osala émission na kati nga minga nazo tourner yo na si oyebi nga très bien les questions des jeunes producteurs so nazo tourner na zala mingi concentré na eloko nazo linga na pesa et pas public nanga so na bandi ma solo et ça moi distraction ok kilo nyongo le kaka après bon ça peut y avoir comme ka wela ka le kaka ni non explique-moi yo monte wela ni mais le ketu oyebi omoni nde tozala kawa toza bato et comme gêner moninga ça na comme on a ba fête beaucoup va parce qu'on va recevoir on va dans la fête c'est bijou eka monsieur va mais comment la bijou na kala et bakata ba kozala tout beaucoup tala parce que avec zoko mais après bo sondele likambu moko o bijou e bakate ti ah ba mona passe bijou le ketu les jeunes producteurs
tika kokomisa nga na makambo wana o regrete wana moi je m'en fous problème eza awa non tosalaka mabe te moto mpe asalaka mabe te omoi na kati ya famille koswana ezalaka bitumba ezalaka kobendana ezalaka mais koyokana mpe ezalaka donc mabe moko eza entre biso na biso te. Mais bien de ça là quand même parce que ça surpris bien il va likamte beaucoup c'est là il va loba pour na gabi pour na ikoza para gabi pourquoi you et boza ba ninga pourquoi Nicolas zoka para gabi les que tu te mets à maso parce que tu déjà essayé nango ezali kambo o Gabi oleka na émission na Gabi année passée ce année nini alors o aloba que c'est le cas toi enterrango ozolanda bobotan ba ninga bazala quand même problème ko ya e ba ko soigner na lobi boye le kecho ko zwa ka para chango na mutuna yo les jeunes producteurs to solo la te ndenge zaboy soki nga azana problème na Gabi to na problème na Bijou fona le kala media non wana za makamba Gabriel mutamisa ko le kala media po asisa makamba na media ngati chance ka po senga dia pardon ça la ka mabe non non, nasenga pardon ti na kolobelo côté parce que na ko le ka jamais na media soki to sona ki na ndaku etika na ndaku na ko bimisa na balabala te c'est impossible tant toza ba camarades to ko swana to ko bunda mais to yebaka ke bana na biso basi ba yebana famille na biso e na kati de to so mesana na kolale pa Gabi na kolale pa Bijou kolale pa nanga Gabi kolale pa nanga tozo liana tozo latana alors so to ana problème moko boye na yebisa ngo même pe Gabi ninga zawana zo yokanga soki to ana problème moko boye to traitango na kati ndako to kangi ba porte to sisango na kati ndako so to bimisi yango na media boye c'est que to loba na soute na vie parce que soki to loba ni lisu na vie c'est que to aba zoba pour to bimisi yango na media pourquoi pour bato ba yoka ba sepela ba seka ba tia ba commentaire parce que mokili za nango bongo esika bato mi bale ba potani bango ba yake pour na ko panza bien siko tonga na yebi ke tu soigner un jour to ko loba naka na le kala media pourquoi nana bato pe basalanga mabe belé mais na le cas jamais na media to si ça on a kata ndako c'est ça. Tu veux ça et pas que tu as malina. Naza maline te mais naza ne muta vérité. Ça la quoi les campagnes te moi tout non. Mais au la sa vraie face. Naza ka hypocrisie oyebi yango. So nana likam na takaka mutu. Mais na mikolo nde to komi tozo bondela tozo kende ba église. Na kati église ba omoni bakata ye wana. Fana yo mo c'est bien. Avanda ye muko après. Il est quelque chose simba te loko zo lingo luka. Eko oko simba te. Ngana Gabi. Ouais, na très mystique. Na Gabi ta me na yomba la moko ndiko ba n'importe quoi. Non. Ah hypocrisie. Parce que na ko seka na za ya. Yo kanga le question na epselo moko. Soki Bijou la reine. Aleki na télé pour atanga kombo nanga alobango na ndenga mabe. Soki na lingi na répondre soki na lingi te alo aswani na mukongo nanga to enterrango là soka lingi na télé ça aswani na mukongo nanga yango na pesi yo exemple po nalanda ke mission non nalanda ke mission ya Bijou alobe mabete po nanga alobe pe mabete po na Gabi omoni na vie soko yoki likamuta lobino ke Nicole balobino likambu boye avant on réagir il faut qu'on vérifie pour obima mukolo azobate voilà il faut qu'on sache enquête est-ce que ce qu'on sali ba enquête otuni netinga loba tozala na bisote mais ce qui to mesana na oki likambo pa na yo na bingaka olobi bo po na sepela ete ngolo baki pona matata na tika likambo te olobaki boye pona nini na kotuna yo soki na bike na otuna na ngayo pete na otuna na ngapeyote na minimiser na ngango na bia o eza futilité c'est pas la peine eza biloko mususu ezakani babilo mususu ezakani nyoso ya kolanda te olanda nga siko soki mutu aleki ndeti na media boye na TV boye
alobi mabe mpona Nicole soki nalingi na korépondre ye soki nalingi mpe te aoswana na mokongo nanga mokongo nde korépondre yaka mwa mokongo toke kaka mokongo eza lolobaka ebakata azokende liboso Nicole aokende makambo eza te nini tuna na yo naza wana mpona baréponse no na répondre etalinga te maman via Gisèle tati maman Versace chichi chibola ski Willy Moucheni na pesi ombote papa Paul Fiki pour FBT Misalande le papa mon papa notre papa il est formidable papa son a passé chaque semaine dans un mois on à $500 papa pourquoi tu me fais ça papa mais tant que babongo esanga pe moté ya mabe mami Nathalie Mami Nathalie Fiki pour motema ya papa Paul Fiki pour papa Paul ngane na ozo ba 500 te ngane boboa kisinga bino bongo nanga lelo na kotika bino te voilà ya Nicole osali kombo makasi pour ningisi internet pour ningisi na bana depuis CD o ningisa ngana za na fan na yo parce que tu na fungola ki chaîne zaki mutali boso na na lukaki na ba tout ya basi motina na ndako to solo ya manga pe bien monike ngalinga ko pe makasi ata do na osinga misozo bo habité ako invité na ndengai ba kuzoba na ngabe tout c'est que ko boya ngana c'est na c'est bien théâtre surtout na grand-mère na question même repose un peu et bakata ba couleur théâtre wana et ça théâtre belo sala misozo bina ma belo ba titre et on a mon zonzi pour tout ba ba Nicole ozaki na bango comme moi parce que vous tu voulez pas dia et pas mettre pas et boye suna mona zonzi bandinga ozaki banani oboya ko kangama yanda kuna biso et pas ba papa na TV ton na koti na mona nzonzi na kuteka bayanga otozali na bango na ndako ya papa na kuteka ba Gabriel na kuteka ba Bijou la reine na kutana na bazena na kutana na batebele kaka ndeti dadi personnel ye na yebana ki na ekutu avant kutu to bane makama banzonzi nde na yebana kana ye donc na kutana na bango donc on a komaka kuna na bandoza na bango nyonso tu moko pe to bandoza ka ensemble biso nyonso tu na ba collègue mususu to kutana epe kaka na memaka Nicole en tout cas ngamuta memanga na nzonzi te parce que à l'époque tango ngamuta memanga na nzonzi te ngamona mibima na ndenge na ngamona ndeke comment na mibima ngamona mibeta porte na ndenge na nga pona yebaka jour moko boye Nicole Kitoko azako tourner par Damien Dimonekele on dirait benga kanga na téléphone tozo solo na nga bakata soki na si tournage na koya et pas no Damien Dimonekele et bakata voyage azali abi oui azali awa abi mais na luka ke ba senga azati atika je banda kala e banda lelo te ezaki siko na nenga propre ye bate ya lelo siko comment ko bibimisa vraiment boye voilà et ko sala ke na ke tournage ko comment ko tournage wana na jouer pe siko tant na kindeki na jouer ki na nga pa ya ba tableau mingi te na jouer ki ba tableau mingi te parce que na kota ki ba Sephora à l'époque on a Sephora na nina libanda ya poto azalaki na kota ba Sephora ba jouer ba rôle belé on a joué ka 4 tableaux tant ba pesinga 4 tableaux ana kaka ndenge na jouaki film ki na poto producteur AFC Damien Dimonekele na épisode zo ya volume 3-4 na posa ibakata Damien Dimonekele abibakata na rôle ngwa sakufaki abitebo salake akufaki te tomboke na hôpital alamukaki Masha kwa lobi watu tuni nanda kwa Masha kuna yolo Masha kwa lobi mais akanga maki na courant tozwaki mwa tembele film pe suki wana
Damien Dimoneke yebisaka producteur ke to si sa film osko film ezo ya to tia ebakata principal ba meki ko yebisa producteur alinga kite mettons marche ko zo ki téléphone habité papa ezabo ndenge film ekendele ki soto sali bongo film ko be bande ko comprendre de film ko landa batenga principal to batenga principal e ko sala ke na kutena major na nzela bisadidi ay bakata ndenge nini na si totona ba film moko boye na bo sen titre ngo na ba mama Sako na ba mama Linga na ba Tatu Kalombo totona ki tozaka ba Tiel Ngai Sila Leya tozaka ba Tiel après film ana major yo monanga abenginga azwi numéro nanga na benga nanga pe major na kita nanga pe benga major ko jour na banya yaki na banda na téléphone nanga na bengi so cameraman ya major na eba kite ka cameraman na e oxygène neni mi bien oh so tanga benge bakata boni ozala pinga tena yaki bandal mama major bipisa ngai na oluka e téléphone abi e bakata toza place nga bitena makamno sabite yaka no mbang na ekuya na komi wana pe apesi nga rôle kokoma nga na komaki wana présence na nga na komaki wana na kotika place babandaki ko nini ko nini te ko tourner c'est pas la peine autant intel azalaki son atangi ça neti na matisi bango olandi ba expression mo bizarre baninga ko ya théâtre baninga otokutana botozana ba pe ba groupe mote ba uta ba groupe na bango ko bima tona koti wana major azwinga to bimi libanda to bimi libanda pe Gabriel azokota vimo to yambani wana neni bien ozomona tenga binazali akoti na kati tango akoti abandi tango akoti akokuta bango oloba moko azalaki wana mwasi Gabi alobi c'est la salara Gabi alobi mama tika na yo ebakata tika ye omoni ebakata ama tata ke yo attention aza nyama na etumba tika ye wana mira yesa ne muta azali na bamakambo moko ya kolobaloba ndeti so bato bayesika na esika ndeti ble moko boye oyo azoyeba te ke oyo yango azalaki nano amutu pe te aza kutu koleka te batiaka bato ble soki mpo oza mpe na esprit moko boye baotya ble te Gabi asimika yesabi tika ebakata te anyama na etumba attention sa makambo epa bato na majaspiri tanga bimi ayebisi nga otala botala ngati nakuna na bimi na mpe na ke na nde mpe bapesi nga role nakomi mpe kojoue te me tokomaka bapire tokomaka bapire tozotambola na ye ezalaki facilité te ezalaki nango nde mosalingaka ameka te omonde ezalaka ameki amoi mpe moto nto na ye bo moto mpe aza bo na suka wana po ekomaka nga na mira yesa bitumba to bunda donc ano provoqué nga trop mais mokolo nakatanaka na nini na casting ya nani ya Rémi Kilola nga bomoni yo so obeti nga na obeta mama pembe ya Johnny bazalaka ba bijou la reine bazalaka ba vie bazalaka donc yaka scandale na façon na tombokelaki donc izinga za mabe ba vie ane mutu basaki ke bakimisaki bakei lobi na otokoma bapi na ndepe totika bapi na ndenge paza na Luanda toujours tozosola sikoyo nga na pasaki ya Johnny ntsakala mutu ayaka na nzonzing te ntsaka ayaki na nzonzing taza ne vie na nga mayaka nga aida bino pe mingi ndalo baki na émission moko na bino na sape émission mona ko aider za na problème te ko aider ndeti na nini parce que aza pire vie na nga aza vraiment pire vie na nga moi c'est ntsaka lo aza na ndako aza camarade na nga dudu wanga aza masima nimba bango baza na oswe na nga makasavo baza pire vie na nga tosala na epe makambo ebele ya minene voilà mabe pe ezalaka mingi mpe pa vie na biso
mais loko aza pe moto akomani osambela achange pe po biso nyonso mpe toza na bacomportement mabe. Voilà. Mais bolimbisa déjà non aza vie na biso toswana te tobunda te mais toyebisaka mpe vevi omoni aire moko tala osalaka mabe o bapeti na yo tosolola en coulisse. C'est pas la peine koya koloba ngo awa eza gabi ezala ngai eza bijou la reine eza bazena eza banani. Donc biso nyonso toza ba pire petit ya Johnny. Voilà, nous avons un pire petit ya Johnny. Vous avez bien maman ça qui n'a pas étoile binoto vous avez ensemble. Ba étoile pe ba ko kuta biso pe ka kena maman Moindo. Maman Moindo pe tozaka ne pa mangwao. Équipe on zaki bien équipe solide. Na maman Loso pe tozalaka na pa mangwao. Na maman na biso moko boye maman Maloba. OK. Yenda kenaka ngola avant. Mais azape awa conseil nous peut artiste actrice bazana Angola kuna tu éviter eza ba okanga carrière tout carrière développer tout comment tu éviter oui ça monter bazonga ko ba continuer art tout bazaba comme on ça la na ko ko ebisa bango eloko te conseil nga na ko ebisa ka bango oya sepeli ko vana na Angola za ba faire na yazo sala asali ce qui pose ka na monde na bisa théâtre forcer ka musala o pas a Monique non Angola il souté Akiti. Maman to pas en Angola, beta so 4 ans ou 3 ans. Azonga ni Congo ti. Po ye moka sepela ki. Ba o pe bazakuna. So ki ye pa Monique ça ne va pas na yananga. Neti na yoka ka étoile na yoka ba période moki azoya. Voilà. Wa sepeli ko ya aye. O pas sepeli na epete. Avani na mutu na mutaidi eloko ni yezo sa kuna na Luanda. Siko no yebisa ba bazonga bondeni. Voilà, merci. Tout le monde qui n'a pas chité dans les soins, biso oyo na émission na biso 4 c'est ça tout bas côté la biso. Moi qui cité ça moi trop ben il y a Nicole Tangi ba proche, ba ami intime, ba tu belle vraiment na côté na nzo zelo tangi na comme mutu moko o maibe ba proche ba mi ba ninga makasi unga zo mona bino na kati ya monde nzonzi mais loko tangi te. Est-ce que ko zonga sima mu keso ki na bosani na bosani. Na no poser nga question mon côté. Ndeti ona koko loba aza mina nga na monde de théâtre te Suzy Bantu aza mina nga en dehors ya théâtre après ça on peut témoignage donc aza amina nga en dehors ya théâtre donc nga neto no binga na pangi ti le to binga na pangi mais tango muto akoti na monde de théâtre déjà là mususu aza na bato nzela ne mususu oya kinda biso na eto ebanika ndenge tozala na ndenge pe tozali do bosani moto moko ndeti nani Jonathan et Claudine pourquoi tu as photo une actrice était ce qui a été pour aller baninga makasi et tozonga juste après Katine Katine donc je tengo le combat via Queen Mother pour un azar le trop on a évité on va ningango atoke pour Christine Nicole les questions zoba moko yo omoni yango te tout à l'heure tono zotanga natangi koma via natangi koma mama nabi baninga tenga na ye toza ba camarade te aza collègue on se comprend et ça deux choses différentes aza collègue nanga maza camarade nanga te il faut qu'on précise à makambo. Major. Non. Bako yambanga ndengeni. Oh. Ba yambanga na ndengeni. Non. Abako kiko yambanga. Mais toza ba camarade te. Vous confirmez que vie ezaki ancienne na monde ancienne non? Te ngai pe nazaki ancienne na monde nzonzingi. Et pas major nakuta batu nyonso tu. Nakuta batu ba Miraisa, ba Via, ba Gabriel, ba Mama Moindo. Sinon te otanga ngwati. Otanga te ke kuta ye. Obika batu ba nini na ba. Te biso nyonso tozana biso ka ba eza muta ya mamutu te. Pona nino insiste ka maloba ya koloba. Non. Omoni pas major. Tala. Major azaki ndenge Nous sommes les questions major azaki donc major azaki ndengi major azaki te que atabo coopéraka na ye bien
bobimaka boliaka eza te ke soki ya na posa moto na ye yo kweyisi ke nga nalobi non bisadidi aza nde mobali ti ayebi ke nde naza boye bakata opesanga eloko nga nalingi na mosala sikoyo yo les jeunes producteurs oye na liloba loba liloba ngo eza ya badomination oyo non toa bacollègue à l'époque soki asali feti na obenga mpenga donc toza biso bacollègue toza bien tosololaka bien so tokutani mpe toyambani toswaka biso bien osolola bien mais nde à l'époque osali feti naza obenganga aza obenga mpe namonaka salaka su bafeti yango te si tosi okoli to tosalaka bafeti obenga ye nga nasalaka bafeti te première feti oyo nga nasalaka année passé obengaka ye azalaka te soki azalaki alinga ya est-ce que olukaka obenga ye nazala na nimero ne mpe toswaka na whatsapp pourquoi oza koinsiste mingi ya via bato mosusu oza koinsiste te pourquoi ozoluka likambo nini hypocrisie yo nde moto oza hypocrite oza koluka eloko moko boye me ozoluka kaka ozoluka nini ebakata les jeunes producteurs mais tika songisongi te eza mabe yo nde eza mabe bato tu balelaka na nkombo na yo le mosusu baolela na nkombo nanga mpo nalakisa bango kozue oyebi nga na monde ya théâtre motu moko te aleki nga na kozue motu moko te na monde ya théâtre aleki nga na kozue nayebisi yo ke na monde ya théâtre motu moko te aleki nga na kozue nayebisi yo ke na monde ya théâtre motu moko te aleki nga na kozue oui ndenge opo ozala trop sir na émission na yo ah oui vita yo ana raison tika mwa mata bato avanda kimia azolanda tika avanda ne kimia esika mpe songiso ina makambo ne mpo ayebinga bien ayebinga ayebi ke vimbo oyo moko abenganga vimbo ayebi ke vimbo azalaka vérité alobaka tozala makambo nyonso tu tokoloba yango na média te pourquoi toi mikolo ti toleka na biso boyeno me oleki nde na ojue te naleki bato nyonso ateatre na ojue ndenge oyo mpo ozala sire oleki bachroniqueuse na bachroniqueur nyonso na koprésente bongo to baa barêve na ngai olinga bakomoko ya ngai barêve nango ezalaka to moko aleke chu ezalaka nga siko rêve nanga ezalaki mama bomengo nakoma niveau mama bomengo na ojue Nicole ebakata ozala mpe victime ya kozala mpe na en couple na comédien moko c'est-à-dire opasa mpe bamoma moko ke olingani bino bino bacomédien ya génération bazala mpe esika mibali na basi bazali kolingana ezalaka yo moko siko tellement nazala moto azwa na kolinga te mpo nazala très jalouse yango ifo tozalaka bapire tozoki eswe ya Nicole batretaka yo olingaka toujours bananike bapetit garçon c'est vrai ou c'est faux petit garçon ya mbula nini 25 ans 30 ans donc ndeti yo nakoki kolinga yo à quelque sorte mais tu es mon fils ya Nicole esa biso obima na bagarçon mike to te kobima na bagarçon mike na ndenge nini non bolingo eske ekipaka ya Nicole arrivé là ekipaka yango te arrivé maintenant garçon monte à théâtre non arriva te me balinganga nde trop bajeune garçon théâtre basepelaka na nga trop baleki na nga na bana na nga kila biso na fota jeune garçon à théâtre oyo ezazo relation na yo na ye to ezalaka to botika to bocontinue kaka Katine Katine bwana fota Jorvi ah bon leketu jeune garçon de honor ba leketu Jorvi bon omoni Jorvi na oyebisa yo eloko moko
yesa na bato baotala mpo loyo banyura yango kaka nge etalinga te eza vi na nga soki tozalaki mwasi na mobali na Jorvi na owangana te mpo moto asokola yanga aza te eza sentiment mpo bolingo mpe ekipa ya mokolo te ekipa ya mwa moke te nzambe ye moko na kati ya bible ne atikalaki koloba mokolo moko te ke nde eza awa nakomi mwasi ifo kaka azala leke pa mobali ayebaki ke so akomi eloko wana bato ebele bakota lifelo yango atikaki kote wana soki nzambe alobango te ebongo yo moto ya mokili olobango nini siko nga moko nde mokolo na otala ke age ya mwanu na age na nga ekosimba te tozala libala mpo naza deya na bana basi bakomi ba jeune fille na ba jeune garçon olandi nga eloko sikoyo ndenge naloba ya Jorvi boye omoni Jorvi ntango aza na vedette artiste ya quartier na bango nga nayebaki ye na sens nini ntango apusana ye pembeni ya mama na na poso tourne na nga wana bato baoboyoka etourne ka ndenge yo olobaki ya Nicole nabenga bato misusu to na bandi kotourne bafilme baboya me yo osala nini oya yaga osala nini aya ntango abenganga nalongola makolo na nga nazwi taxi express ti na nini moko avanda nini te mais na siso tourné tovandi na Jorvi quelque part tozomela nazopesa ye conseil omoni na mondi okoti po lelo yo omata misu na yo na basi ya mikolo te misu na yo na basi oyo baza génération na yo te mpo na nini nano lo nini sisa te parce que soko bebisi oke bien kolinga mwasa mokolo to mwasa génération na oyo aza déjà célèbre yo nde baokase yo omoni na banda opesa conseil po tozala ye azali mwana mo respect chaque fois tozala nde napesaki conseil chaque fois filme na ye abenganga bato mosusu banda oboya oya mais lelo ntango Jorvi akomi Jorvi mwanda bayebi ye soki ebakata azangi na bafilme nete nde balobi ebakata akomi mwasi ya Jorvi or yango te donc babeta libanda olandi nga Jorvi arespectanga makasi soki na posa kobima na mwana moke ya bagénération ba Jorvi vomi na bima libanda ndako na nga mpo Jorvi aza ndeti mwana na kati ya ndako ya théâtre vomi na sa kinduma ke kipite na nga libanda me na kati ya mwana groupe ya théâtre te olandi siko nga na Jorvi nde toza ti lelo nazanga biloko ya Jorvi te ti lelo bana groupe ya Jorvi ndeti bamilika oyo babali félicitation biso ete esala boye mpo ando joue mingi mwana nga c'est ça yango mokili baninga omona 2 personnes bakangama wana ezaka bato mokili soki nga na oyeba ntango bapanzaka bato sango yo oyeba yo makambo ebeye baloba mpo na yo est ce que oyeba batango c'est ça le problème kodiskite to kodiskite te eza problème te kodiskite bovandi boye na kati alia tournage yo foto ezoleka neti foto mama top ezoleka mwa debe bima mwasa Jorvi boye akosa mama top alobai na nga jamais longwa mwasa Jorvi alobaki na ye ndenge bato nyonso mo nde bakendaka bavandi balobi ke intel abima na intel sikoyo na mwa lisolo mokie nde abimisi yango ntango alobi ke naza mwasa Jorvi non ye azali pire nga te azaka collègue na nga mosala azaka famille na nga pire nga ezalaka nzambe ozo comprendre donc ntango akoloba likambo wana bon nayebi na nga pourquoi alobaki yango te mais na kati ya moto ya malatopa ayebi ke nga na Jorvi eloko eza te ozo comprendre vie eza bongo ayebi ke eza te po omoni top akoloba bongo le mosusu ayokaki mais azanga le mosusu façon ya otune yanke Nicole tana yoki boye eleki na nga azangaki yango ozo comprendre
c'est ça ezala nango bongo ayaka kovanda vandi vraiment niko na biso bolimbisi ta makambo yango bobobobobobo eza yango lokuta ngabi wi mpona koyi na nga owangana te na owangana pwani est ce que nga nazopema na pema motu to nazodépendre na motu non oui merci toyoki vraiment lisolo ya Nicole Ebaka te oza kobanga pamba koleka na kati nabanga te nazalaka na tante nga nasalaka eloko mokolo sentiment na nga mpe kati na nga mpe saint esprit endimisi nga ke sala eloko oyo so kati na nga nano endimi te elobi mpe eloko te convaincre nga na eloko te na osala te. Voilà, d'autres comme on a artiste comédien, aussi pas président de la République démocratique du Congo, au bazar qui va faire des cas, tout le monde Saï, Exil, Papa Masumu, Batebelere, mais absence pourquoi il y a Nicole Bakata? C'est que c'est nga été Bakata za mkolango. Et kasi ponga kutu tiyo mtu apprendre nga na ebi na te. C'est que c'est nga ki na le sous président de la République a bengisa ka bango wana. Siko to lo banengeni. Pourquoi il y a bango? Vous avez un président, un comédien, par exemple. Est-ce que le rapport est déjà un comédien pour une réunion? C'est un rapport ni soleil. Na yo kite atane to zana INTP senga bona sike na ngo yo kangote. Yoka. To isa isa ba fundi bino ba comédien kuna vraiment. Ba fundi biso poto salini. Et vous avez commencé moi des cas invité parce que vous kende kuna pas maman wa kinda pas maman ko ya pas président vous étiez toza décaté. Président aza papa ya biso nyos. O Mobutu alobaki tata bo, mama bo, moko libota bo moko. Donc aza pona biso nyos to. Eza te ko o ya keboye, o ya kebono. Voilà, merci à tout votre grande émission à biso Kati, tout le monde lelo. Ya Nicole Bakata les capitaines au matin ya kosola ni awa na Congo les TV tout singio merci d'abord pour répondre à votre question na yo presque nyonso madoli ngano vraiment bi kota te na kota poani on azolo ba déjà ozo comprendre na kota ndenge ba comprendre malgré mon bacho wangani ne ezake so wangana te na lobby o eza clair ngai mabe na nga zande hypocrite te. Excuse. Nga so na lingi na lingaka. So pe na lingi te na lingaka. Alors pourquoi na kondime loko yo eza ya lokuta? Pour ceux qui azaye mbai na nga na wanga na te. Obanga nota aginete. Etalinga te. Pour na moment so na ba moment na nga moko boyo pesa nga pe mwana. Vous comprenez? Ah oui. Oh. Problème sous souper. Azana e moi leki na kokanga obote pété to yebi pété pour de ça so comme na 30 ans na obota na ote mais na c'est à 30 ans peut-être na bana d'accord ça na bana yo mona mama nga tanga lekaite ko tena mona ke ekas yo oya ko contrôler ndako na tunika to na zaki na ndako amke botonga ki peka bochola ki na ketch mo libanda kuna zana sina na mona mobali ngamo pe na tabaketi ya mwana ngambale siko yo mutu kono ko ba chauffeur nazana ngamo na volante mais ndit na moni mwazo kumba mikolo ya mwa kumba ezana mabeza te moko omara banome mape mutuka nanga moko pe maviokela banome mamutuka nanga moko pe dadia nani ki ala nome mamutuka nanga ngali ba community mais non mutu mwazo mema mutu kono mikolo mingi. Ah bon. Donc mutuka oyo omote kezaka ba couleur oyo couleur oyo eza okanga ni mema matriki non kanga te mutuka wala libana nani muta nani ezoloba azamu ovimba bwe non azane naza muta bato nyonso to nokola bino olingi nini yo olingi nini azana nani te na tuni yo vraiment zolinga nini donc ostuninga de ma solo eto so ko moni sili kata li solo to suka wana na lobi boye to suka wana o toucher ne lo côté na lobi ke na chauffeur te
ngamona mema mutuka hypocrisie on oloba ah oui voilà nous dit hypocrisie omoni makambo mosusu esengaka mpe osa hypocrisie makambo mosusu mpe esengaka obombi vie privé na yo c'est tout na makambo eza ya Nicole makambo nini aza nani nokola bino nani yango wana oye nani yango ye oye oye nani aiso nakutanaki ne nani yango azobilamba mpa ya tailleur epwa osisango ane yo kokezwa yanga bilamba te aza nani te natuni yo kokezwa yanga bilamba te bota biso aza nani nani yango ozotuna wana leketu nakona kotanga komo tokata émission omoni esi yo eloko moko eswingi eza te soki baquestion na yo esili esili te otiki te ngetiki te basiko toloba eloko te mpo bazolela na nkombo na yo mutu nini kaka actrice comédienne aleli nini yo botoli mobali ah bon oui est ce que mobala moto azalaka ah mwasi nde azala ya motu ti nanga babetanga kuna bakota kuna te napesi yo mbote beau frère beau frère na iti yango nani mpo obandi nano nayoki moto moko azolela nabotele mobali kotanga bakombo moko to oyo créer no baproblème inutile ozomona oyo kocréer no baproblème moko boye oyo oyebi motu na makolo te lokola yo mesala no bakangakanga balemba sikoyo oya Nicole omoni ceci cela etceteri etceteri komboka ya Nicole kotele mobali na ye te natuni kaka mobala moto azalaka mwasi nde azala ya moto mobala moto azalaka te mwana walela mba courage nangi kosouleve ngo sikoyo te sujet wana bao bayebi kaka po kati namoni nanga bien pesa bato bambote parce que batala yango vraiment omoi que si sedo déjà osilisaki nango déjà mais mutuka fona yeba nani azomema ngo ah bon kasi ngambo kaka ibona basapato nani azona caméra ozo yo yebi teke na mwa mbali nomona mwana ngai kwane vimba sapato ane vimba jui mwana ngai alata likolo monene nomona ete te natuni yo te natuni yo nano mona mwana nga mbali te mbinga makasi marié divorcé nasika nga kodivorce te mpo na bala na mpe to soki wana bon napesa banani mbote bato tu olingaka kefi mpanda kechu napesi bino mbote pesa mpe mbote nga banaboka bato na ngai ok bon napesi mbote mingi epa bato nyonso balingaka nga nakokuta 2 personnes obwakela nga ndeti nani tene pesaka obwakela napesa mais yo moza munoko nona te balingaka mingi ok pesaka ti banani Titi Chibola Titi Tibola mbote na yo bon dimanche depuis na bato mwa bien balingaka koko champion kiwaka mpesi na ngai mbote te yo moto otinanga te parce que nabwaka famille kiwaka mobimba y compris na champion kiwaka ouais yo kotindela ngai napesa bato mbote te oyo kotangela ngai bato ngai nabwakaka eza question kosenga te mpo nabwakaka napesaka mbote na ngai mpa mami kiwaka bienveni kiwaka gabi kiwaka Niklet kiwaka donc champion kiwaka napesaka famille kiwaka mobima mbote okoyeba vie privée na ngai te pourquoi est-ce que ba connaissance na ngai nyonso to yo il faut yeba bango na ndenge nini kasi na ndenge nini bon nasisi kobwaka te me yo komi nde kokatanga ok donc eloko ozoluka okozwanga oza nga mutu moko acomprendre mutu acomprendre te eza vie privée na nga napesi mbote na ngai pa famille kiwaka Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo agence FBT misalande napesi mbote nabosani te opesa Bizi Mondele mambote sikozali mama présidente ya force tranquille na kati ya Londres ai Edith Kilanda moko
mwasa mundele na pesi mbote ya nanga José Sala mobala mandefu a pembe motema kati na Lyon na pesi mbote sikozali Sylvie Wayengo ma copine personnelle privée na pesi mbote sikozali excusez na bosanité Marlène Aïki la fille à catalogue mbote sikozali na pesi mama nanga Joséphine Charlotte Kachama mbote esikozali ser na biso titi na pesi mbote esikazali na bosanité leki na ngai Baudry Mawete Zairwa mwana mbumbwa tongo na pesi mbote ingénieur Kaninda na pesi mbote sikozali kata na bakomba bazo na pesi leki na ngai Jiliti Masia mama banebele masikitoko esikozali na pesi mbote na pesi susu Jonathan Ngana l'homme à Jésus beauté plus l'argent na pesi mbote sikozali leki na nga Maggie Moke esikozali na pesi vraiment ba gros bisous Cynthia qui sont pas motema kovo qui sont pas na pesi mbote sikozali na bosanité Pati Boloa motema ya Esther Boloa mambote sika bozali na pesi famille nanga mobimba mbote na pesi pasteur nanga Meda Kakolongo na pesi mbote esikozali na suki wana Eriko Muksika. Merci na de tout bolinga Kevin Epandele Ketchu talaka Congo Liziba TV. Merci na papa Paul Fikipo motema na Nathalie Fikipo madame Nathalie Fikipo motema Paul ya agence FBT misande papa na ya Nicole na za baza bien ma moi sambal papa bi kosoaza kula sola na en tout cas baza bien non moi na mobile bakuta non ça va vraiment bien et puis surtout tu peux déjà mois prochain le 4 décembre dans un Lubumbashi quoi kuya kule takuya Lubumbashi pour faire une émission yote takuya Lubumbashi pour Katanga ba yote tafana mu joli cadet le tukakuya Lubumbashi avec l'artiste Inoso BP à Kozalawana et Kozala bien avec tout bolinga Kevin ne pas dans les questions na père linga bino qui a moulé champol ou ba tout page la merci na ya Nicole Bakata déjà ba biso bientôt ba film ensemble et après na mato tunana et on les quelque chose va dans ce pays na ba fait belli à dire faraba comme le kolanga mais qui bo qui a fani des mois na tourner de liboso na ngai na mona ra toza la rate et on les kati nzambe ngana ba sexe kwa Nicole et dire nous sommes bimaka ko na opiki kana za kinana anota yo sa makamu me za menda yebi na konda kitoko na pesa mo mando kitoko mazani ka yimo na bana boyo ningina zana ka yimo ko tenda kuno yo zana yebi sana Blondie tozo sande compétition ya mabala Bonjour bala liba eza somo eza ka somo tabali nalela pwani surprise no lela nanga te no sepela ka nzambe na bali na kumisi nzambe na bali merci de tout atala biso na kati ya Congo Liziba TV et na miso moke mais na biso apesaki biso et sepeli biso je pense déjà semaine auto va papa Elombe Sukari aoleka ana plateau na biso ya kati merci ba confiance na ba artiste bazo pesanga papa Masumu déjà dans un programme tout et artiste Kofi Olomide na zo sabino déjà azoleka bientôt là na émission na biso kati parce que tant to kozo na tant to ça babi nouveau concept. On dit ça non, bientôt là, plateau, tout. Il y a Congo Liziba TV, tout ça, ben méchant en direct. Tout bon, été importé en Wanakato Banganzambe. Les jeunes producteurs, hier, on tapé ça les jeunes producteurs, mais si quoi, bata mukili, bon, on a dit, bien belé, j'avais mis sur les millions de belé, mais bon, on kakate. Na mec, on a 2 mois. Na tournage. Bien Nico na zongeli mais il faut un bon taliboso les jeunes producteurs mercredi na papa et papa Lombe jeudi papa Masumu qui va vous épelé mais toza ka ebeleti bando banda koyamba
oyani mbala boni ozosila tozosila te bana ba makala lelo pe ba ko ka posa na bango mais eza bongo te ça normal chasse na nga ka vraiment eza normal omo ndenge eza wana les jeunes producteurs ba mama neti ba mama bomengo ba mabili bazalaka ba mama mususu ba ye biso pe toyi bana pe baleki na biso ba ye ba koko na biso ba ye ba kokolo ba ye donc musala ngo eza bongo na Nicole ozwa Carole tout osalaka maman coco jeune fille nani ça dit que non les rôle moi solo que rôle moi que oui bah je rôle salaka et bakata ba couleur oza rôle mosco oza ka do mo boy extra parce que beta oza mystique merci et tout le monde balasima rendez-vous le 4 décembre na Lubumbashi na Rosalawana pour na wana tout ya Lubumbashi balinga Kevin Panda Lekechu David Panda na Pesio Bote Jonathan Dario Glody bino tout linga Kevin Panda Lekechu mon père Nicole ba kit za nga kit sange be bosumela ba kit ngape biloko na ekokite nakotinda kosika mais kit na CP na force merci za ngo moins cher 2800 bosumbela nga esalanga bien merci na roi Chichichi Bola merci na ya Gisèle Tati ba kit ya moi na baby il faut na changer papa Paul Fiki pour papa la bio ya rozwa no kaba bon on a tout ça au revoir bisous Congo Liziba TV, pour plus d'actualités, abonnez-vous.